notre mieux. On fait tout ce qu'on peut pour qu'elle s'en sorte exactement. Je ne peux pas vous promettre qu'elle va s'en sortir parce que son état est vraiment très grave. Il y a des chances que ça aille moins bien, il y a des chances que ça aille mieux. Et c'est pour ça qu'on continue de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle aille mieux. Ouais, ne laissez personne rentrer, s'il vous plaît, hein. Comme il est connu dans notre milieu congolais, ne laissez pas les gens qui viennent avec les caméras pour filmer. Non, de toute façon, comme il y a le coronavirus, on ne laisse pas rentrer les gens. Oui, mais monsieur, je compte pour vous, sur vous, s'il vous plaît, c'est ma sœur. Et je prie beaucoup pour elle. Faites le nécessaire, s'il vous plaît. Depuis ce matin, je sens pas bien. Depuis ce matin, je sens pas bien. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. D'accord, mais on fait tout ce qu'on peut, nous, madame, d'accord? Oui, mais monsieur, dis mon averti, ne me cache pas. Il peut se sortir, non, monsieur? Pardon? Il peut se sortir. Ben, on pense qu'il y a des chances pour qu'elle s'en sorte. Donc on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle s'en sorte. Je ne peux pas vous promettre qu'elle s'en sorte. Mais il n'arrive pas à respirer tout seul avec les poumons. Non, là, ses poumons, ils ne peuvent pas respirer tout seuls. Mais les poumons, il n'a pas de problème. Si, c'est le poumon qui est malade. Il y a une infection du poumon. D'accord, monsieur. Mais je sais pas comment dire. Attends, je pense mon frère. Ah, ma lolo. Faites-moi isolant et moko. Parce que moi, je sais qu'il a un autre problème de santé. Moi, je savais qu'il avait un autre problème de santé. Je ne savais pas que... De toute façon, je pense que... C'est la question, mais il faut tout d'abord. Et puis, c'est sorti. Voilà, baloba, ya Clarisse. Ok, donc là, maintenant, il est à la situation, donc là, vous voulez percuter et tout. Non, question tout n'importe s'il te plaît. Allô, monsieur? Oui. Je vais vous poser une question, sois honnête avec moi, parce que moi, je connais un peu. Parce que père de mon enfant aussi, il était dans un coma, les mêmes problèmes. Je l'ai perdu en 2012. Je sais comment ça se passe. Il a des chances de se sortir ou pas? C'est ce que je vous ai expliqué. Donc il y a des chances pour qu'elle s'en sorte. Mais malheureusement, il y a des chances pour qu'elle ne s'en sorte pas. Donc comme il y a des chances pour qu'elle s'en sorte, on continue de faire tout ce qu'on peut pour qu'elle s'en sorte. Pour qu'elle ait le maximum de chances de s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'en sortir à 100%. D'accord? Oui. Mais s'il sort les médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire? Ah ben là, les médicaments, là, tous les médicaments qu'on donne, c'est pour essayer de lui sauver la vie. Donc même s'il y a un peu d'effets secondaires, les médicaments qu'elle a en ce moment, ils sont vitaux pour elle. D'accord? Oui. Sur les médicaments qu'elle a, elle a encore moins de chances de s'en sortir. Il faut bien prendre soin d'elle. C'est une dame qui est gentille. D'accord? Oui. Ouais, je dois vous laisser, madame. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Malheur, temps mais il va cacher. Alors, on des choses à la fois qui peut sortir, peut pas se sortir. Clarisse, madame, Oyebisa yo te. Alobango te oyebisa wana te. Attraper sina corona. Cancer c'est baby si awa nyonso ba poumon. Siko il fallait vendre na ndako parce qu'il est fragile. Ye libanda ndo moni corona wana etake malolo. Bozo ka oyoki message te na zo consultant nga tike na ngai. Je sais.
Ngana yeba ki angote. Non, sur la note, non, on peut suivre comment on va faire pour prier. Nous, toi, comment est-ce que nous avons un cancer? Si nous avons un cancer, c'est un cancer. On a dit que c'est un pour moi. Ok, nous avons dit. Donc, pour moi, ça. Mais moi, je suis un pour moi. Te abi pour moi les infectés. Alors bite za bien, eza obeba, abi infecté. Infecté, donc il y a un virus infecté, infecté nous, n'a pas une infection pour moi. Une infection pulmonaire. Je sais, mais c'est pas pulmonaire. Je connais infection pulmonaire. Il y a deux sortes d'infections. Elle n'a pas une infection pulmonaire, son poumon est abîmé. Et ça pulmonaire il y a infecté. Infecté, mais c'est abîmé, le poumon est obeba. Si vous avez un coronavirus. Il y a quelqu'un qui va bien qui fait déjà déjà hôpital à bangaki. Azu ba photo na ye moko ayima lola ye ba jour na ye. Yango azu ba photo na ye atindi na ba site ba ye ba déjà que kana ye a okende. Ye mo muta sala e bon atindi déjà ba photo na ye malolo. Na te so zo comprendre. Na tuni muto parce que ai sanga fait parce que quand papa yango za ina ngai ba makambo a partir ya papa na to pa na za ina kuma to ba pumune baby. Yo no lo bano yo ka bakosa ka boy bato baloba bongo te baboya ko blessé. Mais ça la vérité parce que là secret médical. Voilà, ça c'est yo no lo bano non so ko de son peut-être ça secret médical il peut pas tout dire. Denga lobi okutana bina mais c'est dis-moi la vérité, c'est il peut se sortir il peut rester, il peut se sortir aussi. Mais tu sais encore ba jamais vérité. Te baloba vérité so ça faut na famille poche bo sur place ba comme un téléphone te. Ah. Ya Clarisse. Oui. Omoni même biso kuna na musala. Omoni bakoko wana bakufa na ba escar eza ba pota libum oye ba pota sala ba ona masoko eza ba ona masoko. Bana na bango bazoya. Omoni penza mama ne azana pota munene oyebi ke oyo akosala une semaine ta kokufa. Mais jamais to sikala olobaki ana pota. Toloba te. Oloba te wini ngai na téléphone ba oloba na nga elo te wini nga na benga le 24 décembre. Ba to oloba ke papa ke il a kufi ba singa non madame il est là mais cerveau c'est kufi ba ozela ke machine wana ekata. Ba bi ke non madame il est là. Si cerveau ekati ndena yoko benga ba bisanga ke madame il est plus là. Ba oloba no boyeti na téléphone. Eza sur place quand on commence sur place avant ba singa bi ke tout na kati na ese poli et beba. Eza boye. Ezali kamuke nzambe aza capable ya ko changer mambo ya malolo ezaka nzambe lo musute mais na sunga bato na ba infection pulmonaire je me souviens l'Arabie après le 23 décembre oui. Après, fiancé, Mali, il a fait côté et tout. Et après, d'autres, il a vu ce côté. Il a mis le côté et tout. Après, il a mis les 25, moi, je suis le 25, le 24, le 27 décembre, oui. Après, nous avons vu le 27 décembre, papa n'a pas moussa bien. Les 28, c'est gravé. Les 29, c'est bamba. Moi, je suis un angélin. Boum. Moi, je suis un angélin. Boum. Moi, je suis un angélin. Moi, sinon, on a comme un fièvre de ma casse. Oni non on fait venir un ballon. Bakina otuna ni abeta akaba 40 41. Ezana ba sorte misaka infection pulmonaire. Ba no traiter ngani ba traiter ka ko. Ezana tunani, ezana trois sortes. La bichesse à la premier étage. Eza bataka ngo epemeli mona étage mona bata sida. Ezana trois sortes infection pulmonaire. Ezana infection pulmonaire mususu tu vas pas sortir. Les informations pulmonaires, monsieur, on a soins intensifs. On va venir que bon, on va provoquer comment. Les soins intensifs, monsieur, douleur et l'équipe, ma crèche, ils sont obligés de coacher dans quatre ça comment. Les ana monsieur, que va poumon na yo, et comme tout est noir, il peut rien faire pour tes poumons parce que ça abîme. Et ça fait comme que mouton fumer cigarette, le poumon poli. Au bino les cas, ils ont besoin d'infection. Monsieur, c'est ça, monsieur pollution, bah tu vas fumer à côté, monsieur ma lille. Mais oyo bango bazui c'est pas pareil au malolo du malolo a bombi trop au moni déjà médecin ta lobi mingi ya patient mais biso Clarisse na lula la moto là on dit ba ta pour nous nzambe nanga osuma ole la classe fièvre de 40 ba ta kaka bani perfusion na biso
Winnie. Winnie. Kukata tena benga na ya bibishi na ebisa ino. BBC. Te spine njamba la musae ase na zabe bolimbisi. Nzela. Allô, oui, na biso. Esali bien te, esali mabe moko. Omoni, ngala uchi mona même pas 48 heures ba uchi okuma na les news ke ba annoncer cancer. Omoni. Azu panique ba nani wana. Obi déjà secret médical baloba kango. Si na baloba te juste Winnie. Baloba te. E bon mutu mobimba. Falaki batika ya tana mutu moko. Te na ndenge ba coronavirus be bato bakoki kokota te. Apesi ye eloko oyo esali ye bo effecte corona pe aza na hôpital nini? Saint-Antoine. Eza à Paris? Azoloba te ata eloo mo te. Aloba nde nani akoma leki na ngai nzambe makambo minene. Nzambe asala ye grâce pardon. Namoni bato ebele bazotiatia na basnap bazotosambela mpo na ye. Nzambe asala ye grâce. Parce nzambe asaleka ngolu. Soki nzambe te mosusu aza te. Ate moni na nzambe ya bando salela siko nzambe. Salela nzambe. Nzambe osali grâce obika na ye. Amen. Ana bana? Bana mbali mwana liboso mwasa na ba trentaine. Ouais, mwana ewa yebi ma place mama azali etani na yebi te. D'accord, Winnie na benga tina mtazai na rappel na nzela na yebisa ye ma médecin alobi nani oyo lelo déjà na kusani mais avant yako nani oyo yako nani comment dirais-je aussi aujourd'hui na médecin au rappeler soutien avant là le cours rappeler les sous mais avant là na obenga sous médecin oui ya oyebi na musala mama moko azali na biso escar wana esali ye ezolia masoko mais mwana na yo atelemi libanda azotuna biso boobenga médecin mpona nini yoka infirmière akoti azokoti aza na mwa pota moko ya moke nde na okende asala ye nani mais pota soki bofungoli ekushi bino tu boleli tala monene esolo boye mpona nini mais moya afungola mpe kushe eza te tooloba kaka biso mpe tookomprendre te mais soki amonaki pota wana balinga baportealela ou bien alingaka alela alinga alobaki mutu na eta botiki ye kaka mpona nini parce que médecin déjà bakendaki na ye hôpital barépondre ke non aza déjà na fin de vie bana eloko mo te baosala mais ka biso bato toosala wana nde bato toyebaki mais nzambe aosunga na eleka nango malolo azala bien namonaki ka une fois epa alpha sepere na plante baplantaka ngai oza mwana kitoko baplante kitoko bien oza kitoko ovanda na Paris kana mongongo ne ndenge ebima bongo wana nzambe apesa asala vraiment mawa mpona komona grandeur ya nzambe abanda osalela nzambe ok yango mpe nalingi nasambela nga nalala lobi na kolamuka ntongo nakenda kotika biloko moke na ndako wana kuna
Après lobi nde nakei. Ah, gloire à Dieu. Yo kutu bapesi yo clé bonga na ozela clé na obenga bato oka lo ata lendi na bia lobi na obenga sansa ta su mobalo alali olota olia kafsa misimusu na kafsa kata biliboko mwasi na ye bandoki babandi bakokote babiloko oyo ma femme j'ai ma nuit avec ma femme baotete tiango bandoki sasala eza nanga koto so ozoluka moto avoitire livraison oyebisinga na pesi olimaka mondibu mo boye aosenga combien nayebi te soki ezwa pa joel ti omema pa na yo nayebi te parce que Camille akangami kuna na Belgique frontière moya eleka eza te kasi wana napesi olimaka moto yango lobi bayaki mais lokola 92 ya mosi 95 ya mosika j'espère que aosenga bambongo ata aosenga ata ba 50 nayebi te bokezwa pa na joel non laisse tomber kwa na memai biloko na Hubert nazongi maboko pasi kenda otika na ndako nakendaka bavalise oyo eza na bavalise Camille auta nango kino nga asepelaka so kotia 4e étage premier étage ta mwasi oyo ndoki azobwaka bakrasha na babiloko oyo nyonso bato baolia seigneur jésus ya motu mwindo babiloko tozosomba te bato mwindo yango aliki to na komande biloko jamais kana ozelaka baso mpona clé ombela mingi nzambe asiliki makasi ta makambo esala ya bambula wana makambo esalema te mbula ebeta aventurier laksa nzela aventurier nzambe alola mama ozala ta distraction leki na wana orappele ona pesa benga tina na yebisa ye nouvelle ok